Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers patriotes congolais, mbote na bino partout bozali, bino mto mesana kulandanga, bino pe mto yoka ka ba bozala bitide yoka souvent mgongo na ngai. Mbote na bino nzambe apambola bino. Bande kwa bolingo nauti musika na musana nga makamwa nzambe pona koede batu oyo bazana pasi. Bandeko na ye mbangu parce que nazu bapel lelo vraiment belé ya ba patriote o bazo ko benga na Bercy pour na annulation ya concert ya musicien wana lingo beta na Bercy oyo koza le 28 février 2020. Alors il pas inakenda qui il fallait na umela mena ko umela ten pour na le kambangu batu États-Unis tango na ba 1h30 vidéo ko kota bango ba bandaja ko mona pe ba na ko benga bande ko ngai ebele bazo benga kuna balobi non biso ezo benga man hotel musu tango bazo benga bazo ba makamaka musu yazo comprendre te bande ko yoka ngai nazala ndeko moko asalaka pe ba kote kuna aute ko benga nga na tongo abi pasta yebisa bango boye soki ba former numéro 0033 175 440 et puis 400. Nabandeli 0033 175 440 400. Babana ko tuno makabele olingi nini olingi service ni olingi nini yoko fina 1. Tango yoko fina 1. Bako passer yo femme moko boye to monsieur moko boye ako tuno likamunini. Yo yebisa non j'appelle pour l'annulation du concert il y a Fali et vous en a Bercy le 28 février 2020. Naza ko benga parce que aux alentours il y a Bercy ba gazeza kuna ba café ba tabac biloko belé. Alors ce qui concerne on beti ba dégâts aux ala belé parce que ba patriotes congolais ba pekisa musique ya RDC ko beta awate. Alors ce qui bino bo pesi bango autorisation e beta désordre kozala biloko ebele kozika ba makambo ebele eko bebisa même ba magasin batuna ba tabac. Alors bango sikoyo au fur et à mesure beta wana baza ko enregistrer soki sikoyo zui répondeur okotika nyonso à partir ya répondeur wana nde eza ko yebana ke bato baza ko benga baza autant. Alors bango basengi biso 2000 appels. 2000 appels so ko ka ba nile yango. Alors bande ko ngai. Poto zo 2000 appels eza belete. Pardon, eza mingité. Parce que songa na lali, ta on lamuka na mona eleki ba vie ko ba 2000 quelque. Alors ba 2000 quelque wana surtout vendredi avant 18h. Donc benga foza ya ndinga mkete. Alors bande ko ngai nazo finga batute na finga rapete au contraire nga na prechaka et loko oyo ya ko finga ko tonga ko sala batu ba faux témoignage biloko mabe wana yango nga na prechaka l'air nyonso bande ko nga na bandeli bo benga bo yoka demso bengi balobi na mino hôtel soki nini wana yoko kipete yo sala 0033 au commis 175 440 400 0033 175 440 400 400. Donc 400. Je reprends 0033 175 440 400. Voilà. Donc ce qu'on bengi, tango on lubaluba wana yo fini 1. Tango fini na 1, a priori on mutu. Na moyo kozwa mutu bosolo na expliquer ye. Deux soit robinet j'appelle pour l'annulation du concert de Fali Poupa qui aura lieu le 28 2020. Ici. On l'oublie à peine on a enregistré. Donc bande ko ngai. Pas ces ramboka. Na uti ko zwa vraiment bande ko na taille ko pe matin. Na uti ko zwa ba peine ya baninga bazana Kinshasa. Balobitala bozo vivre en côté. Abi bozo ko vivre pas sur eza wate. Soki bomoni ke
na hôpital ya Kalembelembe na ya mama yemo bakomi ko tia ba bébé na ba kiti ya plastique yeba ke koto yo liwa ezali ndeko soko za mama kuna na papa même soko yebi ke azandoki lesaye ndeko nga même soki ba soupçonna yo ke azandoki likambote yo lesaye tinlake bambo Soit même chaque mois, tu n'as que 100 euros, même 150 euros, mais chaque les 15, ce qui est possibilité à livrement, tu n'as qu'à y avoir. Ndeko, les wa eza kuna na ndenga mukete. Bo pito eza filtré na l'étranger, ba docteur banani, doko boma donc eza eloko pamba ba ndeko ngai. Ngana lega pona ba concert te, ngana lega te. Mais soki bo moni lelo na komi ko leka même na makaba boye, c'est que ndeko eza olekila ngai ndeko eza na batu kuna balamuki mama eloko akolia eza te papa eloko akolia eza te bana ya 3 ans bazotala baparent eloko akolia eza te bandeko basuki wana te sikoyo bapeshe ememi pluwina ndenge moko kosakana te oke na fokobel impossible oke na bandal moyen te oke na limete impossible oke na masine akinga tout ça donc mai donc plein ya bo mona ki tina na kikwiti ezo la kisa péché o ezo sala na mboka wana ndeko na ngai soki na leki lelo eza pona lo banamino eloko ya concert et puis na titre na ngana expliquer bino ke ba étudier ba changer position ba étudier ba préférer sikoyo Kabila ke Chilombo ndeko soni pona baluba ba étudier na otila bino ba étudier lelo oyo ba préférer Kanambe ke Chilombo. Parce que bango tango ba yoka Chilombo ba bon kabote même ça tricherie aza congolais ako ende biso ndeko na kini rien mutu moko azo benga Chilombo président sate de soko moni muta bengi Chilombo président muluba à part baluba bazo benga président azo sala rien ndeko na ngai ba tu yakananga oyo ba uti na Angola bazola libanda nakananga bazola libanda Chilombo alingi ata okinotala bango te quel cœur bandeko na ngai bana oyo bazana malnutrition sévère na Mbujimai bakwanga Chilombo banda azu pouvoir alingi ko sentir bakwanga te alingi pe ko sentir kananga te bandeko to suka wapi bandeko nanga to suka wapi il faut ko yeba ke na mboka na biso président de la République est Kamere. Président de la République est Kamere. Hier, à cette étiquette. Kamere a un sous-ordre yanani ya Kanambe. Donc, il ne peut rien faire à Goko le Belo Morote, Soki Kamere a payé autorisation. Il y a un autre monde qui a fait un soft mouton, Kamere Mutazuki. Donc, il n'y a rien. Parce que Bazoko Yebi, ça est clairement que place Moko il faut que les athées. Comment va voir autre que n'a le kuta et ça va voir côté caméra. Bandeko et ça mawa. Toza awawa pays et ça va beaucoup na bisoté. Pays RDC et ça va beaucoup na bisoté. Pays banda 97 et ça va beaucoup na bisoté pays et c'est que nakala. Toza le baka. Donc en vérité pays et ça va beaucoup na bisoté. Jamais dans le monde entier pays moko ezali na armée ya bato mususu. Jamais bandeko nanga pays ezala na armée mususu ezala te. Oyo Chilombo alobi andimi foza ki ndoki pondi babiloko wana. Ndeko nanga yi ba mame bele bazobenga papa to ina ba camarade baluba bakimi biso. Papa nazina ba camarade baluba lokona nobina ba onke Chilombo ganyate to kabwana. Bako stopper bango moko bako stopper kende na groupe baluba tuna bango kibokonzi ya Chilombo za ndenge nini ezala ndenga solo oui aza président de la République akoye biso ndengwana ezala aza docteur ezala za nani akoye biso ndengwana alo bande konanga avana chila bino ngona ngoba bino loko moko na bimaki pour ba peine langa ya batu oyo bazana ba pasi ba maladie tout ça na kendaki il fallait pas nazonga lero menazonga kama mbango bandeko kozonga nazonga na nzela na epsa bino mikolo elekike
mutu moko ya muluba ya sûr apekisanga binde ndeko koloba na baluba boyete tout ça yoza musala nzambe abenganga alobi baluba ba monter des locaux aux nu na mwasi hôtel il faut bima so bima le faut bima lobi na yaka na ibsaka bino bandiko nga poza la prida ngana agent na hôtel na lusani ngana la hôtel soki na keneti na Newcastle Londres bamboka ebele ya libanda suna ke bazulinga hôtel na bato bazana pasi na la ngamo bande ko ngabia na la ngamo donc mutu mo ko hôtel bana bilo ko amoni na mwasi na soko ambrasi wana makamoni za pana ngate na la ngamo ngana la ngamo ndenge ba yebsaka bino ko moi j'ai voulu violer ndeko est-ce na ajo bino bozotali langa j'ai la force de violer nga ajo nga zanango est-ce que na zana force de violer moi si moi na ba 40 45 ans est-ce que je peux faire ça en outre nga za mkongo makamoni za bisote ndeko na ngai baluba ba ishwaki nango ba keko zwa mwana moko ya mwasi mwana ngo azolo basoko alekaka pa nanga émission ngo leka lelo le sur le 26 oui lelo mercredi je crois le 25 sur le 25 ils ont leka lelo baluba ba utiliser ye apesi kombote apesi abimise logite azolo ba kaka ayaka pa nangai ayo pesa nasuki 250 euros na 500 euros après qu'il nanda kunaye sans fondement il faut battre ce comme bengaka ye expliquer après ce comme on a été alobi rien balobi ne gatala omoni bale simoko baloba omoni mikolo na loba na bino nini ke il faut na terme ngo kiminga na livre moi moko a moi si na nini Sergi Saint Christophe na Satan après ye na ko livrer susu mususu o balekaki balobaki boko yok bandeko boko yoka o bango balobaki boko yoko nga na lobaki na banzi ba musuna ba quartier na ba masuste so ba moni muto aleki abimisi longi to alobi ponanga ce qui c'est vrai qu'alekaki awa cela veut dire que azana kindoki nazana dossier na ye a welimbango bande ko nanga pasi nanga nazana ngo ezanini soki muto ayepa nanga alobi to na téléphone to na mona poser ba question ayi ko comprendre que ngana yebi kazana misala mabe abani ko banga akara sake ngana oyebisa mobile na ye to na oyebisa bakabare na ye to na oyebisa ngana musanza biloko to banga ngoti ko banga na tamano banga aye ko zo avance abana lo baka basalité mais bandeko malgré ba complot ba osala pananga naza satiré batu bazana besoin nga ernyoso parce que baza kobika ndeko soki bomoni eloko ngo eleki bino batu na ngai botenir en quantité ngaza mkongo soki naki mkongo tende na zolo bino boyendela soki déjà mbongo minaza mkongo naza na droiture pona mboka na ngai et vous ne serez jamais déçus ngaba koya pa ngati ko to peso mbongo bopotika koloba non biloko na ngai te ngana za koloba pona ekolote nazo loba pona mboka naza koloba pona mboka je le répète que Moussa Nzambe azara côté justice ezali Moussa Nzambe azara jamais côté injustice Moussa Nzambe azara toujours du côté de personne vulnérable allo bandeko jamais na bosse ko yebisa lo moko nazoka ser mo muluba abenga abi papa ngana no kota jeune mena ngoko kota na ndako na yo ngai me problème ça yaka na yo akoti na ina chambre wana ngana bimina na kota mona nga parce qu'il fallait que ça la délivrance azoka ngana na zuba na yo na tongo bimina yepa kenae meta wakindaki kopena bando ko tungisa abi me yo la abi tanga na nga pasteur na sala ki jeune na kuna abia donc bakina na yo mama na lubi papa dina banza azani na makabona te abi te asali ngelo kote yazani makabona te telema mona ngwana mwasi ya muluba na kitoko makasi akumna ba idebele mwana mwasi na bine papa dina banza ko makabona azani na ngote yo tozo monisa to passe yazani na ngote alubila kapelo kote nazana mama so ya mongo
Na yeba belé. Papa la pas yo mais yaka. Supposons que na utako yamba mwana mwasi mo susu boye na yeba ki te par prudence nzoka ki rwandais. Na yeba yeba après. Mais le les camarades les quitter mon le bayate mais nazo prévenir depuis mais azaki rwandaise na yeba yeba après. Ndeko ngaiko ta musula tika mbeto nga ayilala kuna na yeba makamni yo sana yango. Na tika bango belé moko mbeto ala na yo. Na utabile oni yo tika. Même bakoki pe kozwa pareil bakangi photo ya chambre nanga bakoki kozwa pe pareil bakangi nini mbeto nanga partout bakoki ya pe ko balancer yango balobi ke te tanda kuna yango chambre nango kutu boye ba congolais baza na réflexion moko muke on dit ko croire ngaza papa makabuso na sala kabino ko sala mote ezana bato bakima ka moko boye ndako ne mo alele yate ay papa na zo ko la pana ole msumwasi na biyaka la na wana. Mais nous quoi tu yoka na makambo na te ngana kuma pe na makambo na te. C'est tout comme Anika Bote na ibisaka ngabe Anika Bote ngana yo tu yoka na makambo na te. Pona boya ko sala mo na Anika Bote et memilanga na ko expliquer bino susu de A à Z soki aux attentes ya nini na ko lukana sala de toute façon nzambe sa tinini nga mutu moko aza connaisseur ya biloko ba informatique oyo na ko bimisa. Na banzi monoko na chaki tango bino ko landanga boloba basi boza boye boyoki ni na oganga na dernier jour na mona na 2006 mais zo ganga na 2018 asa ko ganga na okitsai boyoka ngai alo bande ko nga to landana ni loko yo oyo ya bana ya campus aïe aïe aïe. Bandego. Il y a de quoi, hein? Bandego, ezala mkongo soto la mona tongo boye bazoko apprendre biso ke Tshilombo n'est plus président de la République. Ndeko nanga batwana ba travaillaka. Ba mema batro ba distraction batoko kufa ya ba nani ba musicien, ba artiste comédien, ba yebini bazo sala. Bon moni kabila ndé akekuna. Ba vidéo wana ba utina musika. Po ba lakisa ndenge peuple eza kolela kabila. Tout ça c'est à cause de Tshilombo. Vous savez comment on dit Kabila posa ki pouvoir na ye wana eza na ye kaka. Ayebi ki faut reprendre musala na ye. Biso za libanda bande ko ngai. Biso za libanda mais tant ba tinde lingango na tali yango ngabi mais ce qui va étudier déjà ba do pesa mkongo on a mais eza ba mingi. Donc pour Tshilombo ko na kini ba yebi ete. Ba Tshilombo na kisa ba yebi na ba yete. Comment à partir muke mutu ozomona même ba IDPS ba moko bazo pesa ba mbongo bazo mbongo koto yo ba komi divisé. Mes chers frères et sœurs, chers patriotes, tala batu ya kananga bazo la libanda. Mais Tshilombo bazo le bilango te. Tshilombo ministère ya information ya culture et information, sur culture et information. Ndeko ngai kuna azana ngote. Donc na information kuna ya na radio télévision ezana FCC yaza kuna te. Donc azana ndika bakolo bate Tshilombo atakutu mutongoza na ndenge ni donc eza mawa bande kuna ngai comment mutakoza na mutema beboye aya ko sacrifier tout un peuple aya sacrifier la RDC. Donc ba Rwandais bazomona pela baluba donc qui est passé par tout le monde, jusqu'à présent, baluba ba yebi ke
Chilombo a gagné qui il est président. Mes chers compatriotes, c'est lamentable. Tina n'est toujours pas boye, bah il a sa président, a changé ma camo, a sa la boye. Nani Olive Lembe, autrement belam bongwa, oh yaki, a ça qu'on faire voir Batouké, c'est elle qui est la première dame. Et que Oyache Félix est le côté. Donc a tia on sur la scène. Mukuna za koleka amoni cortège à président. Mukuna sepi la telemi. Atala boye, Kabila. Mukuna alobanga ye mukwa. Cortège ezo le kabade kunangai. Tango atali bo nzoke zaki nani Kabila. Oh, mais muto sa longwa te nani ngwa longwa. Bande kunangai toko sutuka un jour Chilombo aza so présidenté. Et toko tala elo wana ba luba ba koloba nini bande kunanga comment batu ba ko comprendre te. Bato basala bango ndenge nini baso comprendre te bande kunangai. Toko loba na bango ndenge nini. Namoni ndeko moko alobi mes excuses bandeko naza mosala nzambe donc batu babenga hernios donc il faut na longa on bala moko merci bandeko nanga tokanga miawa ngana bino tokanga miawa tokanga mi libela na bakoto ndeko nanga bato namoni mutu boka tia commentaire oyo po finga ka bato tant nazo reprocher mama oyo Denise na bifo za hospitaliser ndeko nanga yi komo ne soki chibang donc ndeko wana azati lelo na mentalité ya mboka donc comment on comprendre te que Chilombo pouvoir wana ya nomination ezana ngoyete comment yo muluba on comprendre ngote bandeko nanga yi donc kamere penza zo monaki notre tribu oyo penza ezaya ba bilo musuma ko bayate défense ça na yote nini intérieur nini sénat oyo nini assemblée kingandi ezana yote budget économie donc ozana rien mais yo muluba ozo comprendre te bandeko tata nzambe finama. Ouh là là, c'est pas possible. Bandeko ngai Chilombo nakolobela nani oyo mutu ya éveil patriotique naza trop pris ben nakolobela ye éveil patriotique wana eko ke liboso kaka na vérité na lokuta ekendete de toute façon ndenge ezali ki za susté mais tokosenga na ngana kosenga na yepe atake pasteur ayebisa biso amonaka ki pouvoir ya Chilombo eza ndenge nini ndeko nanga bino tolandanga na komona ba fanatique déjà ebele cela veut dire que ceux qui yo yé pour critiquer nga ba ko refoulé yo et puis on en considération té bandeko nanga vous ne serez jamais déçus ponanga boko yo ngate ko na mwasi boko bo tsali bo bo mona ngate na hotel na mona mwasi boko bo mona ngate ko mwasi boko yake me moi ngaza musala nzambe Paul botanga na Actes des Apôtres 28 les deux derniers versets Paul a besoin de recevoir bat pas naïe bazako ya c'est ce que moi je suis en train de faire azako ya eza musala ngai bongo yo oya Paul bananga ko na omoni na bible na sombe sens biloko belé bongo yo oya po na musala nga basala ngo fele amen non wana fa na yo je suis clair wana fa na yo pa ya nganga ya mukili bofuta ke mbongo te awa na bible bazola kisabiso ndenga ko seme ba musuba kabela nga na yiba ngote na tuni bango pete na yepe bango te mona bazoti na ba biloko ba parfum ba bongo biloko belé na zwa na yiba ba musuba na nga ba ngote me ba yibi loba bandi ko nga eza pasi donc so moni eloko moko ke o bazo critiquer ba nini boyeba ngana loba na mutu nyonso na oyo alikaka sima ka bible na loba na bango boye soki yo za musala nzambe oyebi parole takenga siko na atakenga na verset biblique bakimaka soki oza musala nzambe soki oza musala nzambe atakenga na verset biblique ngana kozongila yo na uti ko tia biloko bato bazo benga na ba pasteur na ba camerounais
ndeko moko ayaki awa libinanga tozaki na ah papa ba Camerounais ba landiro ni kama mariage c'est pas possible. Mais eloko e comme si bango na pesi ba verset na lobi de Genèse jusqu'à Apocalypse. Aucune autorité religieuse a célébré le mariage. Donc pendant la Genèse tin Apocalypse pasteur moko te bien apôtre moko te a célébré un mariage religieux. Asate. Donc mariage religieux au boulot travail voir lolo na ke boy bazo célébrer ba le boko et ça on a ka Bible té. Mais ça na ka Bible té. Na pesa ba verset nyonso na bi o ya za mobali o za pasteur ngana kosi aleka. Oyebi ba kimi. Bon ça na bango oh to mona ki asola na mwasi moko boy. Oh mwasi moko boy. Oh. Est-ce que ça na droit sur la cité? Ngai na ça na droit sur la cité. Pourquoi vous savez? Bandeko na luka mo eloko moko awa na tshela bino mais vraiment eza mawa mingi na mboka na biso ndenge eza komikendela alo bandeko bomoni baluba na 2020 yoyo ezaka baluba na baluba tozo yokaka nde tozo ka ke Christian nani Christian Chilombo azo sala safasa ko sakana te ko na kina azo kangisa batu azo tonga bandaku babiloko ebele balobate Chilombo botana no lelo abanda ko lobaki ntango abanda ko pesa nga biloko wana abanda ko lobaki 00666 ba monde invisible 005 c'est un provocateur walitaire ntengo ba ko ba ouvrir la porte mais abanda ko pesa bintu abi abanda ko pesa biloko wana abako pesa biloko wana bazo appliquer ba numéro wana abako pesa za lokola pouvoir moko boye azo invoquer Satan Satan asiba limeli nesiko abako employer ba biloko wana azo pesa ko mwana ko amela tango mwana azo mela na bato moko azo sangisa na bakafe wana mwana azo mela e komishe lokola kizengi bandeko na ke musika te bomoni mwana wana ya mobali aza muluba boyebi ke muluba asamelaka pa ya nani pasteur moko ya muluba abebisi mwana wana ya mobali alo pasteur wa muluba abana kosala ba prière oyo babengaka baincantation eza ba prière te mais bato bango ba prière eza baincantation donc abebisi déjà mwana wana soki mwana wana akuta na vrai pasteur te mwana wana akobeba na vie na ye. Donc après mbiye basé belé mbiye pe kuna na kina atake muluba azo kangisa bato ndenge ko sakana te. Donc baluba c'est regrettable parce que batete la oba kendaki na baluba kananga oba kendaki na kisasa pour ba poste bango nyos ba zongi bazu ba poste te Chilombo il semblerait que asignaki makambo wana pona obonsaka libota na ye mama na ye na famille na ye ndenge eyebani. Donc baluba oyo baza ko kote la Chilombo bakosimba mutu ndeko na ngai tribalisme ezelo ko ma be na mutu yo siko na tribalisme ozana te esclave a mutu mais siko yo ko edike ba na ndenge nini ko edike ba ndenge nini bandeko na ngai eza ma passe. Donc na kisasa kuna Chilombo boko sutuka ko mususu azali susu te botala ndeko na ngai esengo ya kozala président obimi ozana peuple na yo malamu okimi na yo te bolanda ndeko na nga ba oyo. How you doing? What's going on, man? What's your name? Hey, where you going to school, Chase? Fantastic. What year are you in? Junior? School going good? Yeah. All right. Swing all right? Yeah. All right. What's going on, man? Congratulations. You doing good. Is Chris teaching you something? A little bit. Not too much. That's my boy, though. Is it? That's because he's old like me. You like him? Crazy. You like him. You're doing great. How are you? You gonna sit down? Hey, man. You doing good? Yes, sir. How you been, man? I'm good. You're doing great. Yes, sir. Just be careful when you go for those dunks. I got you. What's going on, man? How you doing? I'm good. You're really doing good. Congratulations. Appreciate it. Thank you. How you doing? Dude, 32 last night, huh? That's right. Man, you doing great. How did it feel? A lot better. You look like you're yeah? You're doing fantastic. All right, I know I'm supposed to do some work, but let me just say hi real quick. Can you guys handle it? Yeah, we'll handle this right now. We got it.
So you're going to be taking 2 moves to work on them in the back. Good to see you, Coach. How you been? Awesome. Congratulations. You have been awesome. You are doing a great job. Really proud of you. You know, I just hope my side's not giving you too much. What's your name, sweetie? Makayla. Hey, Makayla. Hi. What grade are you in? I'm a freshman. You're a freshman. Number 1 in your class. Number 1 in your class. Yes. Man, I'm so proud of you. Thank you. Now, which school are you at? College. You're at college? Yes. Yeah. Well, that's great. Good to see you. Good to see you. Good to meet you. Thank you so much. Appreciate you doing a great job. Nice to meet you guys. How are you? Oh, man. And nice to meet you. You're doing great. Congratulations. Very proud of you. He's doing fantastic. Just listen to kid. You know, because this guy knows how to pass the ball a little bit. No, he knows. But don't listen to him when it comes to shooting. He's a better shooter. No, you know that? I'm doing great. What you, Matthew? What school do you go to? Dewey? So, and you're in what? Are you in 6th grade? Were you? Fantastic. I hope school's going good for you. Bandeko, merci beaucoup. Boyo tukuna ndango. Bandeko naloba iboye. Ba étudiant ba changer quand ba bandio préféré na bango Kabila parce que pasi o eza sikoyo d'après bango na tango Kabila pasi la ki mariko wanate. Omoni chilo monde bazo sala yende konanga. Do babina tango chilombo lelo donc pasi penza ezali wa bandako nyonso kolela na ba compagnie baza impayé Kabila bloqué mbongo nyonso bande konanga. Donc balu bana yebite surtout ko ba onde nini. Kabila a bloqué bambongo. Siko chilombo mbongo ya kufutaka batu banini ezate. Mbongo ezate. Do chilombo donc ba conseiller na yepe basala na bango te. So ba kuna ba fai na bango. Ba conseiller basala te. Yango no moni basali kama muke na saute muto babino okipeta saute muto comme ça batu ba mona abwe. Mais batu nyonso na Kinshasa bazo banga Kabila. Bazo banga mtu suse Kanambe. Jamais tala batu bazo le yango no Tshisekedi yango o Félix yango ba benga kaye présidenter. Donc batu nyonso bazo na sima nani ya Kanambe. Alo bandeko vraiment na komi na suka nzambe pambola bino bobondela ka popé nanga bozomona ndenge nazozo ba menace ndenge bazoluka basi po ba ya ko salir nga tout ça parce que ba moni nzela ba kokotela yate nzela ba kokozwa penza sur pour na critiquer nga ezate. Donc bino pe na ba commentaire na bino botika bango te il faut ko repousser bango parce que lelo yo tozana besoin ko ba basité oh ngai basala nga so basala yo etali biso etali yo na famille na yo lelo tozana besoin makasi ya makamamboka. Et loko tozana makasi makamamboka pe makamanzambe point. Soki yo kendaki na kindoki na yo bonaki bo etali yo soki yo ba mari de nuit na yo bazo silate ça te regarde etali